www.congoyasika.com, votre site humanitaire, votre site de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, dans notre émission Vibration Totale, moi, votre humble servitrice Liliane Mundeka, MM. Et puis au plateau, je ne suis pas seule. Il y a les invités. Il y a la sagesse de la Scandinavie elle-même. Elle va se présenter. Dans notre mission d'aujourd'hui, on a vraiment un problème dans notre pays. Il y a un problème qui est arrivé à notre confrère congolais. Et puis lui-même, il va se présenter dans cette émission. Son problème est que il veut être ramené au pays. Il a besoin de nos aides. Et puis voilà. Donc merci mingi na bandeko nyonso oyo balandaka site na biso congoyasika.com. Humble servitrice na bino Liliane Mundeka Makila. Donc autrement dit Liliane MM. Lelo na émission na biso ya lelo Vibration Totale comme te bisa bino émission moko éducative et il y a tout dedans quoi. Tozo vibrer na nyonso et puis lelo to eli bino vraiment sango ya pasi. Ndeko na biso moko ya congolais aza na problème na kati ya mboka oyo alingaki azala refoulé na mboka et puis aza na bossé aide na biso na kati kaka ya émission toko solo là et puis boko comprendre vraiment problème na ye eza nini aza na posa ya lisuni na biso. Sans plus tarder na opesa merci mingi na boss nanga Maurice Premier na kati ya Norvège parce que ceux qui étaient mbele toza ate donc ceux qui étaient masolo oyo ozalate mbote mingi na merci na mon boss Maurice Premier na pesi merci mingi totali kuna na technique toza na Eric balobi Eric image donc ça y est ma plein donc yenda kangi image à Scandinavie donc ce bon mona ba image oyo Eric image donc image à solo donc na pesi mbote mingi na ba nyonso oyo bazwi tono bango na kati ba internet na bango kolanda émission na biso na pesi mbote na tonton Yoko na kati ya New York balobi tonton Yoko na kati ya New York yenda kangi New York yenda kangi États-Unis lisolo yo zala bien landa o sunga ndeko na pesi mbote na pegingi rabati landa lisolo na pesi mbote na trésor bati landa lisolo oyo zala bien pona kosunga biso et puis bino nyonso ba ebozo landa émission na bino na pesi mbote na ba confrère nga o bazo sunga nga na ba idée o ba soutenir ngai balobi Stéphanie Misuelala moi qui talk bobo bola o mobale ngambe wapi donc na pesi bino ba mbote bino ba confrère na nga nyonso tout et puis sans oublier na obeta vraiment c'était et pas Didien Tsongi na Lyon yo sunga Georges Bambalas na kati ya Lyon et bongo ndeko yeyo sunga ye alobi sunga Congo donc pona ka Congo asika biso to Congo asika poka makambe asika ekende liboso yango vraiment to yeli bino lisolo ya ndeko na biso aza na pasi to ko partager pasi wana biso nyonso elongo en famille sans oublier papa Mouya Albert homme politique na biso ya Scandinavie sunga ndeko aleli na pesi merci lisusu mingi na Congo moko en tout cas balobi Congo moko Congo ka moko yende mutazui asungi ndeko na biso azaki na pasi mais Congo moko nde mutassiste ye merci mingi Congo moko merci mingi na Papi Rock secrétaire à Congo moko musala ezomonana merci beaucoup de chapeau sans plus tarder to passer ndeko na biso a se présenter à Zanani awa et puis voilà ouais mbote ngai kombo na ngai ali shindano molisho nazali do kombo na ngai shindano molisho nali ressortissant ya Sud Kivu na Bukavu bon ça fait là-bas 9 ans et demi na ope mboka na Suède na Scandinavie na Stockholm. Merci na mopanzi toza pe na maman na biso sagesse ya Scandinavie ye moko ako se présenter kombo na nani boyeba. Merci mingi bandeko batali na pesi bino nyonso mbote mingi bisika bozwami
Ngai mama na bino Louise Buzi Modiri nazali awa na kati ya mboka Suède. Merci. Ok. Eloko oyo tovandeli lelo ndeko eza lisolo ya ndeko na biso ya mobali ye aza na problème oyo esalaki ke balinga bazongisa ye donc ndenge aza wana aza mutu oyo akoka lisusu kozala na kati ya mboka oyo te ya Scandinavie précisément na Suède Stockholm. Bapolisier bakangaki ye po bazongisa ye wana ye nde akobetela biso lisolo na ye pe pasi na ye bino boyoka lisolo na ye eza nini ndeko obetela biso nanu po bandeko bazolanda biso ba comprendre e bandeli nanu avant bakanga yo po bandeko ba comprendre e bandaki ndenge nini okoma tina niveau bakanga yo. Bon, merci maman Liliane pour la parole. Rapidement na mkusu na baga ki nazalaka marié en Suède na mwasi mundele na vrai na mwasi na pendant 6 ans. OK, sans kokata yo ozalaki marié na vi marié en Suède na Suède. Oui, ozalaki marié bana na Afrique ou oye na yemba moko marié to marié ndenge nini? Ah OK, merci pour la question maman. Tango oyaki mala moko na mwasi. Te tango na yaki na Suède na yaki ngamoko. Donc naikutana na mwasi ya mundele a en Suède na Stockholm a nde tovraki ensemble 6 ans. Bon après makambo ya na suka marcha quitté nde sala situation na ngai et ko se retrouver ninge se retrouver ki boye ndeko sanke nakata pendant 6 ans na bobotaki to bobotaki po bandeko bazolanda biso bayeba likamba obote ali d'abord balobaka ya likamba nzambe donc na pesa nzambe merci mingi pona yango ya mbale ali ki tobota ite na mama wana pona nini ezaki ke mama na ki déjà plus âgée ayi susu na moya kobota te ayi na ba âge abenga ba ménopause vraiment donc ayi susu na moya kobota te c'est qui fait que tu arrives que moya kobota elle ite. OK, j'espère que bandeko bazolanda biso et puis continuons après. Après on a siko nde let nako moi c'est ko divorce. Bon, singangi tosila naki fallait na libérer ndako na ni na bimaki bon na komeko vivre quelque part et pas ami moko à Stockholm na Suède. Après ensuite nde likama wana eko komelanga ndenge komelanga mkolwana donc na ki kozala na arrêté quelque part na Stockholm police arrêté ngai ba meminga na centre na bureau police. O expliquer bandeko o bazolanda pour ba comprendre cause ya arrestation na yo vraiment quelle était la cause de ton arresté donc oppose à l'arresté. Cause arrestation la ki ka ne to tambola na balabala na fani neva na mboka we melikambo sele melenga mkolwana na ki nano na mona ngote. Après moi si bokabwana kina ye esiko kenda ye ezala ndeni bokabwana ye okena mukanda na yo. Bon moi ce film to pendant 6 ans bon na pesa ma mukanda moko ya 2 ans na ki intégré na mboka o permettre ngana sala na banda ko sala mais après na suka lo am kanana ya 2 ans il fallait to prolonger pour na pesa ma babenga permanent moi ça mundele alinga kite ko s'impliquer na iloko wana pour na e permettre ngana pesa ma o babenga résidence permanente na mboka o ce qui fait que aboya ka vraiment. Alors à partir de wanande makambo ko ka suko marché te kona ko meka ko fana na ndaku moi salam ka kina musala ngana tikala na ndaku vie comme qui vraiment bien tete suko nango ay ko mona ki alesaka mobile ozomona ya sala kangana fana alesaka nga bilamba blo to mona imoete sengi divorce ko kokisama et na année otoza 2013 na février na divorce absolument Mike ba papier après na déménager na longwa ki après na zo ki na on fane pas ami moko siko ndeko tang bakangaki yo pozalaki na mukanda ya kovanda na kati ya mboka oyo te. Oui eza bongo ouais parce que na tikala siko za na mukanda te donc na komai ga bongo donc oui yango ti incident wana ko salema na ko kangama parce que na ina mukanda te ndeko kangama na kangama ka yango wana correct ya pena bongo mais siko après ko kangamba yaki ko kango ezaki ndenge ni na ndaku na libanda place nini e sala ndenge nini po bakanga yo kangama na park na fana na park na Stockholm
na kangama kuna na kena kutana mutu na fandika na muka police yaki kutuna nga mituna ba identité nini na bina ngote ba récupéranga na bazwanga manga na station de police na Stockholm menano après ville Stockholm ba lexinga na Mashta ne kokota na kotaka Mashta ba pona bandeko bazolanda biso partout ba msuba ibi Mashta eza nini te ko expliquer précisément ba memakio wapi po bandeko ba comprendre. Mashali quartier mais na quartier on est dans un centre de détention il y a immigration za kuna do batunyo so na poma mukanda uzangi mukanda na mboka so police akangio au chao na centre fermé on kangami et centre fermé za pembeni ya aéroport ya Arlanda au na Stockholm eza musika tena aéroport do ba ocho kuno kangami kuna pendant 3 mois après baluka ba rapatrier na mboka na ko touta donc ne objectif na bango za bongo du genre prison quoi. Oui, la prison fermée, centre fermé, oui, mais pour na batu o bazanga mikanda, la prison pour la criminalité, pour na problème mikanda kaka. Ouais. Bon, tant ba policier ba kangi yo ba memi yo kuna na Meshta. Donc pour na bandeko bazola na libanda mboka, ba memi yo na prison. Prison ya batu oyo bazana permis de séjour te awa pour ba rapatrier bango. OK, après ça et arriva kuna qu'est-ce qui s'est passé dedans? Ah, bon, d'abord, on a corrigé mère et l'eau, bon, ils ont prison vraiment. Mashta centre de détention pour un bateau, ils ont un problème, il y a un canal, bateau, ils ont illégal, ce qu'on a mis la police, ils ont un centre de détention, on a pour préparer ma gamme nayo, ils ont rapatrié na mboka nayo, ne place na là. La fin de 3 mois, c'est quoi, ma gamme belga kuna ni qui temps difficile, la fin de qui comme tout nyoso, bon, oui, na fandaki kino na suka baaki kozwangai po bazongisa ngai na mboka. Oui, baaka kozwanga po bazongisa ngai. OK, baaki kozwa po bazongisa na mboka. Mais eloko nini esali ke tomona yo lisusu awa liboso na biso. Boyango ndo moni na fanda boy butu na moyi nazokomisa ekombo na Yesu Kristo. Yesu Kristo nzambe monene nzambe makasi mingi ausakana te. Jésus Christ c'est makasi na komisi komba Yesu Kristo mingi parce que soki Yesu Kristo te mbenga lelo melelo na Afrique do Yesu aiki ko pesa ngai énergie makasi moko bona nzoto aiki na ngai ce qui fait que jour on a ka ko zoma na mama ki na aéroport to komi na aéroport mais na nguya nzambe e marché kité po ba ko rapatrier ngai alo bango ba lokwa ba mona ki tentative via ko faire rapatrier na pays et marché kité ba e ko zongisa nga bazonga na minibus bazongisa nga sous na centre fermé ko zongisa na centre fermé une semaine après na katiote et loko ni sala kité ke ba rapatrier bazongisa na mboka ndongo bi tentative wana ba tentaki nini mikande ko ga kité to nini donc ba bande ko bazona biso ba comprendre vraiment. Ce qui est des choses dans le centre fermé, on a une coloba déjà que makamuna mikanda eza te eza aussi la namboka oyo mutu azana mikanda na kokoka koza jamais na kati kuna donc c'est ko bago zonga po manga na aéroport to comme na aéroport avion ya ngoyo banga ko tsanga na avion ba meminga po ba ko tsanga siko eza ki ba benga mustonde hein. Donc résistance ya mona ba utiliser na ki Swedish ya ngana sa ina bane ko résister nazo ganga nazo résister nazo bundana na bango bakanga kinga basinga na makolo na maboko donc zaki lutte makasi na butona na bango alors menango ya nzambe e marché resisa kité baki ozongisa na minibus pe bazongisa na centre fermé oui maintenant le kamusu surtout na ngapena rappeler na ote ko lobango tout à l'heure ya liboso ya Yesu Kristo saki miracle na ipoza nzambe monene a délivrer na danger wana ya mo na fandi boy ya mibale physiquement na terre na Stockholm nto vive to na groupe moko boy groupe na ba benga ngo Congo moko eza groupe ya ba résistant na Stockholm donc bana wana baza bien ba frère wana na ba sœur wana ba sangana kina kibomoko ba soutenir nga makasi na tantu na l'exisa ki na kati ya centre fermé bisika na ki enfermé na Mashta pendant 3 mois bazola nga avocat bango moko ba futi avocat wana ba s'occuper na avocat makamnyoso ba travaux nyoso avocat zo sala ko bundana na niveau ya ba autorité awa ba recours ba makambo belé ti e ko aboutir na sortie na ngande mona na mai bodo kongo moko soutenir nga makasi
na ye awa pe kopesa mbote kosaliwe bana ya Congo moko. Donc napesa bango merci à trop na globa salade. Ok, j'espère que bandeko bozolanda biso boyoki ndeko alobi azaki na esika ya pasi. Esika pasi yo azalaki bakangaki ye ndenge bino moboki lisolo abala nange mwasa mdele awa ndenge na mboka na biso ezalaka bapesaka 2 ans bovanda après 2 ans mwasi wana ifala signer po ndeko azwa permanent. Donc lokola mwasi aboyaki ko signer bavandi ensemble à supporter bavandi ensemble pendant 6 ans azaki na mukanda te pe mwasi aye ko boya ye aboyaki ye libanda ndeko na biso ya mobali akbimaki libanda koke oluka musala azali na rendez-vous na ndeko moko boye na parc et puis ndeko esika vandaki azela et puis akutanaki na bapolisier batunaki ye mukanda na ye permis de séjour na ye loko azalaki nango te et puis bakangaki ye bamimaki ye kuna na détention esika bamemaka bandeko oyo baza na mukanda te po balengele bango po batinda bango bazongisa bango na mboka na biso. Donc nde sika ndeko azalaki mais pendant tous les 3 mois azalaki kuna bandeko ya Congo moko nde basungaki ye tozana bandeko ya Congo moko baza awa na kati na Scandinavie précisément na kati ya Stockholm bango nde mutu basungaki ye po lelo to bazuli ye avocat asambeli ndeko ti nde baye ko bimisa ye pona mbongo oyo bandeko ya Congo moko bafutaki avocat po avocat bundela ye abundeli ye ti lelo abimi. Mais sikoyo ndeko po bandeko bazolanda biso bayeba avocat abundeli yo obimi. Mais sikoyo abundeli yo bapesi yo mukanda to excitation na yo actuellement eza nini po bandeko balanda ba comprendre. Ah oui, question n'est bien. Sikoyo neza boye étape ya munene ya liboso yo te ko sila. Le fait que na bokangami na longa na bokangami na komi libre na libanda. Étape ya liboso ngone sila kina pesi nzambe merci na Congo moko. Ya mi balé sikoyo za que le fait na libanda il faut na konye ko lité pona zwa o ezali permis permanent de séjour awa na Suède. Nde problème mi balé to tikala ngo yango wana. Siko problème ezani kaka même avocat oyo na lagi na ye oyo Congo moko ezola kanga ye kaka même avocat na nde na zana ye tilelo siko ezo senga nini ezo senga ki avocat na bana siko ko tinda banini na immigration ko koma na avocat ko sala ba recours ko sala ba demande na immigration na ko senga nini na ko senga seke comme tentative nyonso échoué ya ko zongisana na mboka na niveau ba police immigration ba démarche ba sone comme na souke marché te et ça c'est que police a libéré ngai a relâché ngai do avocat zo na siko seka na ba autorité immigration que bo pour na hôtel temps oyo muto afin na mboka oyo umeli aza intégré a na Suède alo baka suédois a respecter ba loi na ba règle ya mboka donc et puis pour notre situation ya mboka côté outi na Congo tout ça là donc avocat zo nga la demande na niveau immigration pour na senga que non immigration kwa accorder mais c'est molisho o ezali permis permanent nde musala ezo senga avocat banda ko sala na ndenge toza siko awa boy siko problème ezo zanga eza nini problème ezo zanga ezali financement. Oui, merci mingi. Yango na rappeler na ba problème on a ote ko lobela sikoyo que tokoma na niveau que avocat sikoyo il faut bana ko sala ba recours na niveau ya immigration. Siko problème eza nini? Problème ezali que na sungamaki pendant longtemps na groupe babenga Congo moko financement mamakambu tuti ndenge na yeko zala libérer le loyo na 1000 banda de objectif ya Congo moko ela que Jackson Molisho azala libérer abma banda ya centre de détention psychiatrique. Alors objectif ya Congo moko ezali atteint. Ce qui fait que Congo moko ba yeko mona vraiment que basali o ya kokoka pe na komi banda. Alors baza susu vraiment bande ko pe ya Congo moko basali déjà ya kokoka. Bah on peut mon peut singa que donc bah moni que na niveau vraiment na niveau na bango ba suki wana donc ce qui fait que na minute oyo nazalo wala mtu donc il faut ngai moko na ko prendre avocat oyo en charge na ndenge nini kinga moko na ko s'occuper na ye ko futa ye ba mbongo na ye po misala on a te koloba ya ko sala ba recours na immigration et ko démarrer alors des problèmes bisika na zone na minute yo bungai awa na mboka au Suède na Stockholm awa na soso moko difficile pour nazana musalate
naza na situation vraiment difficile alors naza na makoki te ke nga moko nakoka kosokipe na avocat oyo alors yango moni nayaki awa devant caméra oyo mpona osenga na ba frères et sœurs nyonso congolais congolaises partout bisika bozwami na région nyonso ya Stockholm na baprovince nyonso ya Suède kouta na Kiruna tina Ista na pays tout ya Europe ba France Belgique ba Allemagne ba Angleterre ba Hollande Italie partout na Europe mobimba donc même ata au-delà Europe na ba Amérique partout donc nazo senga vraiment frères et sœurs so omona ngai ndeko na yo congolais na minute oyo na ye awa pona kosenga assistance na ye kosenga lisalisi donc mutu nyonso ndeko nyonso bisika nyonso azwami na motema ya boboto ya bondeko ya congolais na mwa ndambo kozwama nango s'il te plaît na sengi na yo okoka koyela nga au secours kocontribue na mwa ndambo ya mbongo na groupe na biso en fait toza na adresse fixe na mutu akosokipe na nyonso koya lokola lisalisi kote pa na bino mbongo oyo mutu akotinda mpona koya awa na Suède na cadre ya koyede nga ndeko na bino na kozwa mwa mbongo ya kokokisa mpona futa avocat et ya kopermettre misala na ngai oyo esalema na niveau ya immigration nga ndeko na bino nazwa un jour chance ya kozwa mokanda ya kofana na mboka oyo donc so olingo osalisa ngai okotinda mbongo nyonso ozwami nango ndeko na ngai bisika nyonso ozwami na bamboka tu natangi partout otindi eza na Suède na Stockholm awa numéro ya telefone kobima bokomona yango ya moto oyo kosinga kocontacte komona ye Papi Rock azali secrétaire na groupe oyo babengi Congo moko awa na Stockholm donc vraiment nazolelela bino na motema ya bondeko na motema ya mawa ke bo assiste ngai boyela ngai au secours mutu nyonso akomona visage oyo partout bisiko ozwami vraiment zwa motema ya kibondeko toza bana mboka moko ya Congo na difficulté na moment oyo na sengeli salisi tinda nyonso za nango mbongo nyonso devise nyonso zwami nango tindela ngai ede ngai ndeko na bino mpona kokosalisa misala oyo en tout cas nakozala na reconnaissance mingi ya ba frère nyonso ba sœur nyonso oyo bakokanisa ngai kosalisa ngai na mondambo ya mbongo mpona kokisa mosala oyo likambo nazolunga na kokisa na niveau ya immigration na avocat naza na ye donc nakozala reconnaissance mingi vraiment nakomisa nzambe mingi mpe napesa bino merci mingi ba frères et sœurs donc merci mingi vraiment merci mingi bandeko nyonso oyo bazolanda biso na nzela ya internet ndeko asengi lisungi likambo ekomeli biso na kati ya communauté na biso ndeko ata 10 francs na yo ata 5 francs na yo nyonso tu ekokontribue kozelaka ate opesa ya mingi ndeko aza na posa ya lisungi ya avocat po bafuta avocat ye bakobundela ye parce que soki aza na mbongo ya kofuta avocat te po abundela ye ndeko na biso bakozongisa ye na mboka sunga ndeko olingo sunga ndeko okokontakte Congo moko oyo eza na secrétaire nango kombo na ye Papi Rock bampangi et puis nakopesa contact ya ndeko ye moko ya téléphone numéro na ye ya téléphone eza 07 6 7 4 6 9 9 9 4 07 6 7 4 6 9 9 9 4 wana eza numéro ya ndeko na biso moko ya direct ya portable mais oyo alingi atia mbongo na compte mpona kosunga ndeko po asungama na avocat bundela ye po ayeba kozwa séjour na mboka oyo nde contact et puis ou soit oyo azwi mpe contact na Congo ya sika aconnecte na ndeko to aconnecte na Papi Rock donc vraiment bandeko na ngai situation komeli biso lobi pe kokomela ndeko na yo lobi pe kokomela toyebi te lobi atozaka na bezo komela ndeko na biso pete meka na mawa ya Congo lokola bandeko na biso ya Congo moko basungi ndeko mais siko to comme na lisungi toza na posa ya lisungi ya bandeko nyonso ko uta na libanda ezala balobi pegi ngira bati sunga ndeko tonton yoko na kati ya États-Unis sunga ndeko na biso azolela
ndeko aza na pasi sunga ye. Didier Nsongi sunga ye na kati ya Lyon. Sunga ndeko azolela. Yango wana na nyonso wana tokopesa na parole na sage femme la sagesse à Scandinavie aloba oyo ye aza nango message nini o aza nango na bino bandeko oyo bozolanda biso. Merci bandeko balandi lokola touti kolanda biso nyonso likambo ya pasi ekweli biso tala kaka biso baboti eza pasi mingi na interpeller mama na interpeller papa pe ba jeune nyonso botala ndeko na bino jeune totala ndeko na biso mama bisika nyonso zwami na mboka nyonso ezali ya Europe tolobi na États-Unis tolobi partout. Vraiment to bengi biso nyonso tu na motema toyebi biso ba congolais lolenge nini to mizwaka to tikaka te ndeko congolais anyokwama na yebi biso ba congolais ndenge tozali yango moni toye liboso na nzela ya 3w.kongwasika.com na émission ya mama label Liliane Mundeki yango wana nazoloba ke na pesi Kongwasika mbote mingi Kongo moko mbote mingi na bino nyonso bandeko Gordon na Papi en tout cas merci mingi bandeko tomoni vraiment na kati ya Suède misala minene obozo sala elekeli biso yango wana tozo senga lisusu courage bokende liboso vraiment misala na bino ezomonana. Na lobi lisusu na Mateba Marcelin yo za na kati ya Londres yo sungaka évangéliste tala ndeko na yo tobeleli lisusu tozo yebisa bandeko nyonso tu na Paris na France na Allemagne na Angleterre bisika nyonso tu bozali bandeko na bosani te mama Eli na kati ya Norvège mama Mosantu mama Mokambi na yebi yo sungaka tala ndeko na biso afandi atala jeune na biso tozali wana na nzela na émission na biso pona société pona na société to sunga ba société pesa mayele société tombola ba jeune na biso aza futur na biso ya lobby totala kaka bandeko mawana kati na motema moto asa komiti na kati ya mboka oyo bazongi setala kaka mindele akokaki te kofanda na mwasi ya mundele botala kaka bino moko mais na biso nyonso tu lelo ndeko atikali célibataire atikali na eloko moko te azali kaka boye vraiment ezopesa pasi na ndambo toza nango Marcelin na ndimi ete ba livre ezali okosunga Jackson mama Eli na Norvège Simel na kati na France et puis na Italie kuna na kati ya Lyon tozomona yo ndenge tozomona musungi monene osungaki pe ndeko na biso George nakanisi ozolanda oyebi omoni ndeko yo bukanaka na yo te yo zelisaka te makambo Kongo esalako pasi makasi tala kaka jeune na biso afandi awo ndeko Jackson bozwi ba coordonnées bozwi lolenge nini nyonso bokoki kokutana tosengi pe na ba résistant ba combattant bisika nyonso tu bozali botala jeune na biso botala futur na biso oyo ya lobby vraiment eza pasi mingi na oyo ekomeli biso na Suède ekomeli ye ba mama nyonso totelema totia maboko na pesi bana nyonso ya les ambassadeurs mbote mingi na mabondeli bosalaki mokolo yango Nzambe atikaki te na nzela ya mama Marie Nzambe asololaki déjà que danger ezoya yango les ambassadeurs na pesi ba mama nyonso mbote na pesi pasteur John mbote mingi na musala munene ozosala na kati ya Suède awa na bongo nakanisi oyo nyonso tu bengami na likambo oyo atelema tobosani te papa na ngai Bokilo Bambalas yaye deja atelemaki akoti likambo alobi ya sombiango ebongo yo ndeko tikali tozozela pe yo olanda nzela jeune Bokilo na ngai Bambalas George na moni ndenga telemaki alobi likambo ya koti yango merci mingi totali pe Eric alobi atikali te akoti pe likambo yango tozozela nde loboko na yo ndeko na mboka bisika nyonso zwami okota pe likambo boss na biso pe na kati na Norvège alobi pe ye atiki te nde omoni musala munene ezosalama pona Maurice Premier na pesi bambote mingi esika zali kitoko na yebi ete biso bana Congo tozwi likambo tosombi yango ndeko na biso akotatolaka ekozala malamu mingi merci na bino nyonso bandeko balandi.
Oui, merci la sage. Donc, Bandeko, j'espère que Boyoki ne te bite mot de la fin à Ndeko, Soki Oko Lobanini, et puis, Olobape, état civil non, actuel, les années, pour Bandeko, Bazo Landabiso, vraiment Bayeba. Merci les sous maman Liliane, à Stockholm, na Stock. Elle est sous ngai molisho. Bon, après, bah, histoire tout notre expliquer awa. Depuis na divorcé, na moi c'est mon élève na nouvelle, ce qui fait que na se retrouve célibataire. Donc na tika célibataire, ça fait combien de mois lelo suna bina tanga de trois. Donc écoute depuis février, tu sais quoi, c'est belé. Bah moi belé côté 10 mois boy. Donc na célibataire, bon men nazo vivre, na ko vivre. Bon magamnyoso, ezana maboko na Nzambe. Na pesi basi nyonso ya kitoko na mokili mbote ya mingi na fanda awa na Stockholm. Numéro na ngai yali 076 74 69 99 4. Donc ego ça peut bien na vie que muto aza célibataire akutana pe na partenaire ya bien beaucoup musula beaucoup tani boyokani bo vivre nyonso na maboko na Yesu Kristo. Donc, na remercié à trop, batunyo soba wala image partout. Merci beaucoup Bandeko. J'espère que Boyoki ndeko na biso Jackson Molisho auti koloba aza célibataire même toyeba na communauté na biso na beta moi c'était mukie na eloko oyo tozala tozwaka bandeko oyo bazana mikanda te oyo permettre bango bavanda na kati ya mboka oyo na valeur te. Pona nini omona ndeko loko ata célibataire bako ata na Stockholm mesika vandi toko nako pesa exemple ako linga yo ndeko mwasi oza célibataire mais yo orozwango automatiquement que loko lazana mukanda te yango azo lingo pona mukanda non ndeko eza malamu te ndeko mwasi pete muninga yeli yo na bolingo yo kanisa siko ndeko na biso nenga zawa aza célibataire mais wana ndeko alobi te me bandeko mingi ezake akozwa mwasi te soka pusa ni pembeni ndeko opese valeur te o aza mukanda ta ko lingete to bota mana mikandango na mikanda na ba nationalité to bota mana ngo te po ni mutu ya mabebo mutu so aza mukanda te ndako lingote na bolingwa solo do o ko lingoka na bolingwa solo faza mukanda me o aza mukanda na pe aza na bino aza koto misatu koto mibale ko azo sangisa bino Donc j'espère que les cambo biso to sala biso surtout na communauté na biso congolaise to sala ngomi so mbala za mukanda te ya za na valete oko linga ete et oko c'est mieux lingwa za na mukanda vraiment eza malamu te ndeko ndenga eko se ko pesa kana aizete ke bino ba ndeko bovai na Stockholm ba ndeko basi un jour ndeko azo peut-être azo aborder yo o raisonner ndeko to mona ki na image ye ndeko azana pasi yango aleli soki azalaka na mbongo to soki azalaka ko sala to lingete ko mona na plateau na biso te ya Congo ya sika.com to lingete mona ete ndeko ye awa po azana makokite eloko pe nini esali ndeko azana makokite za parce que ndeko azana mukanda te oyo eko permettre asala na mboka oyo azwa mbongo afuta avocat na ye soki azaka na mukanda alinga ya na plateau awa te kosenga bino bayeba ndeko bozolanda biso aide yango wana vraiment non sepela mingi ke ndeko na biso video o asali ezala te ke te na linga ete yem taleka na émission wana kuna kosala video kosenga aide te soki olingi bolingo esipotaka nyonso soko lingi muto ko juger ete de toutes les façons. Donc merci na ba nyonso bazwi tono bango kolanda biso na pesi PN Bingi Rambote na pesi grande sœur nanga Kabibingi Rambote na kati ya Paris na pesi tous pepele eleko na mbote petit frère nanga na kati ya Paris na pesi famille Pedio nyonso mbote mama Pedio Solange Pedio Sifa Pedio bino nyonso famille Pedio mbote na pesi ma copine Olga Bosemi Inkasha mbote na pesi famille Kanga nyonso mbote na feti grand frère mbal nanga mbote Titi Kuchi tala kaka petit na yo aleli sunga
Titi Kuchi na kati ya Stockholm sunga na pesi Yves Kanga bo sunga ndeko na bino na pesi Percy Kanga na pesi Élysée Makiese na pesi ba nyonso o balinga biso balanda biso mbote sans oublier encore et encore Stéphanie Miswelala donc wana vraiment ya biso ya kati bobo bola mobali nde tai oui mobali nde tai mobali nde lamba bobo bola sans oublier ma petite sœur Edith Mouya yenda sala basuki ça est ma plein na pesi ba maman nyonso tout ya les ambassadeurs mbote na pesi pasteur nanga pasteur John mbote mingi et puis ba maman nyonso o église na biso les ambassadeurs o ba soutenaki ndeko tina suka en tout cas vraiment ba maman nyonso ya les ambassadeurs na ba papa nyonso les ambassadeurs ko bana pasteur tina se merci beaucoup pour l'assistance et puis bande ko nyonso to mona ni balasima